Ah oui, balandi ya Mayo Gino de Bundes TV, toye lisusu lelo pona kopasola mpoke na biso. Alors, suivez. Alors, pourquoi vous nous avez fait venir ici? Lionel, tu m'as demandé une liberté financière, à tel point que tu n'es plus à travailler jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça? Ouais, carrément. Isabelle, tu m'as demandé d'être belle et attirante, avec une silhouette fine. Ce sont tes mots. Et si je vous disais que vous pouviez devenir comme le couple là-bas? Oui, balandi ya Mayo Gino de Bundes TV, lisolo na biso ya lelo ezali que eza na français, alors nazo traduire en lingala, a expliquer bino à vite fait ndenge elingi koloba nini. Alors lisolo eza que ezalaki Lionel na Isabelle. Bandai pour souhaiter vraiment balongwa na pauvreté, bazali ba pauvre, mais bazalaki na santé ya malamu, bazalaki kobota, bazalaki na vraiment tout le baka santé ya malamu, bakokaki kobota, bakokaki pe kosala vie, ko travailler pe ki ba gagner vie na bango. Mais Lionel na Isabelle bazalaki na bango nesengo te. Nzoto nzambe apesaki bango bazo sepela nango te. Bazo mimuna pena baza mabe, bazo mimuna pena neti baza kitoko te. Alors bazo envier kaka ke bakoka kosala eloko bakoma ndenge mosusu. Isabelle azalaki munene alinga koma moke. Alors Lionel azalaki mulai, azalaki vraiment en forme, azolinga kaka koma ndenge mosusu, financièrement, physiquement. Alors bakutani na ndeko mo boye ba proposer non tolingi vraiment to changer, to sala asuste banda vie na biso depuis partir lelo titan wotoko kufa to sala asuste to zwa kaka bomengo. C'est que ezalinde mama na likambo. Siko bakendaki ba yepsi moto na yepsi ba onke non tokuta na place mo boye na soir tokuta na biso nyonso kuna. Et siko ezalaki na ba mosusu bazalaki pe mibale, bazalaki kitoko, bazali na vie de luxe, c'est que bazali na mbongo ebele, tout ça bakar, ba travailleur. Alors bango pe bazo luka tout longwa na vie oyo vraiment to koma na biso ba pauvre, to zalata na bana. To koka kozala na vie moko bien. Siko Isabella na Lionel bango pe bazo luka bakoma bazo envier batuana, batu mosusu. Batuana mosusu pe bazo envier ba Isabelle na Lionel. Alors comme que bakutani na soir et puis batuni Isabelle na Lionel. Vraiment Lionel olingi penza okoma na mbongo ebele. Lionel alobi soki eza po na mbongo na koma vraiment na mbongo ebele, naza d'accord. Batuni Isabelle olingo koma vraiment munzoto mike, tout ça, kitoko, tout ça. Neti batuana kuna, balakisi bango exemple bato bino bomoni. Alors, andimi, oui, so na komi bongo, na kosepela, so na koma bongo, na kosepela makasi. Ok. Mutuana yepsi bango, ok, bo prononcer mon oyo, nazo tika nzoto na ngai. Alors na koka koma na mbongo ebele. So tika nzoto na ngai. Bango pe balobi bongo, directement ba transférer ba kufi. A kofi na sens que non ba bimi na esprit na bango ebimi et que kokota na nzoto oyo bango ba enviaki parce que nzoto batwana oyo balingaki bakoma simple, bakoma babota tout ça. Alors ezali que bango pe ba transfert bakomi nzoto ne longwe kuna et kokota koto c'est que ba change année toloba parce que comme na série mo na tamo boye que non ba kena ba matina voiture bazo kende ba epsi chauffeur non mais ma biso na ndako bakei ba moni ndako super nyonso ezala kati bango côté finance okoloba te mais en condition Isabelle akobota te Lionel akozala kaka maladie siko wana condition de ezalaki na kati ya ndenge bango base ba lukaki bazala tandis que ba oyo bazalaki na kati ya nzoto wana balingaki que bazala neti Isabelle na Lionel na Isabelle bango balingaki bakoma neti batuana c'est batuana baza ba na mbongo ebele. Alors yangwana to tcheli bino to éclaircir bino na lingala pour na boko comprendre. Alors bolanda film oyo alors to yasim. Magnifique. Je
Je donnerais tout pour être comme elle. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui vous en avez l'opportunité. Cependant, il faudra abandonner tout ce qui appartient à votre vie actuelle. Votre famille, vos amis et votre corps. Aucun problème. Si je deviens financièrement libre, moi ça me va. Vous me demandez d'abandonner mon corps pour en avoir un comme celui là-bas? Et croyez vraiment que je vais hésiter? Très bien. Dans ce cas, vous n'avez qu'à dire « Je renonce à mon corps pour obtenir ce que je désire le plus. » Et en même temps. Je renonce à mon corps pour obtenir ce que je désire le plus. Le miroir de l'âme. C'est impressionnant. Chauffeur, à la maison. Vite. Waouh! Mais c'est chez nous ça maintenant! Ça c'est moi. Ça c'est moi. Mais tu te rends compte de l'opportunité qu'on vient de saisir? Qu'est-ce qui vient se passer là? Est-ce qu'on pourrait avoir des explications? Sabrina, tu m'as demandé de pouvoir enfanter. Te voilà de nouveau capable d'être mère. Sébastien, tu m'as demandé de guérir de cette maladie en phase terminale. Te voilà en pleine forme. C'est injuste pour eux, ils vont... Chut. Ils ont, de leur plein gré, renoncé à leur corps pour obtenir ce qu'ils désirent le plus. Quand la vie vous donne l'opportunité d'être en bonne santé, ne passez pas à côté. Oui, les sous-sous. Au Holanda, extrait, deuxième extrait, wana, ils allaient que Lionel, là, Isabelle, bah, côté Nandaku, bah, mon niveau, vraiment, Ndaku, est très génial. Alors, en condition, Isabelle a robot à sousté, Lionel a rosalaka comme maladie, alors ils ont le komoko vraiment incroyable. Tant que yozo linga nzoto na yote, mutum soazo envie yango. Tant que yozo linga vie na yozo vivre te, oyo nzamba pesa yo, mais mutum soazo apprécier yango. Soki nazala neti ye, vraiment soki nazala neti wana. Oyo azala pauvre azolo brazala ne akoma riche. Oyo azala riche alinga koma ne pauvre. Pour azala na vie na ye normal, il y a bien. Alors il y a vraiment oyezo ngela ezali kaka diamate. Comme on a mulangi zongela yo lobi mulangi wana zongela wana diama ezanango diamate. Alors ko envier te oyo muninga zanango ebite ndenge ni nazwaki. Alors yo envier alors après oke kota na libulo. Tala Lionel lelo akomi malade. Siko Isabelle akobota na esusu te ba camarade te condition ba camarade te okobota te bokozalaka na vie yo na Isabelle kaka bino mbongo na bino bokolia ngo kaka bino mibale. Alors le monsieur en question oyo atiaki bango na tio wana alimwe akei akoya lisusu te. Il faut beau apprendre. En voulant trop gagner, on perd les tout. Soko lingi mingi on perdre nyonso. Alors zala ne sengona oyo zanango. OK? On est que vous sepelez la histoire. Bon, merci. À la prochaine. Ciao. Zamba Pambola yo, Mayo Gino de Bundes TV.